mbulamatari ya ekolo Congo démocratique elimboli ete sengi botekami kaka moke ya carburant po ete yango esila te ya mbona bokomi ya masuwa masusu. Ministre ya ba hydrocarbures asengi bomona mboka pe alaki ete masuwa masusu makokoma le 14 septembre. Barack Obama na Michelle Obama bazongaki lobi na Maison Blanche po na kofungola pe kolakisa bilili bya bango ya minene sima na bokonzi na bango. Joe Biden mokonzi azali na ebonga na Amerika azongisi milulu miye mibosana maki ya kosala bilili bya minene po na bakonzi bakala na balungani babango. Bokolongono bwa nkumu ya mwasi ya Royaume-Uni Elizabeth ya mibale bopesi bobangi elobi minganga na ye baye basakoli ete batungisa mipo na ye. Na mibutu kulibwa na motoba, Reine Elizabeth azali na nkokoso ya bokolongono uto mobu moleki. Koleka bawei tuku mwambe na motoba nde motango mwasika mopesa mikolanda boningisa mibokasi ya mabele na etuka ya Sichuan na Chine. Boningisa mibwango bozalaki ya makasi 6,6.